Je n'ai pas dit que Moussa Zaki est remplacé par un muséiste. Je n'ai pas dit ça. Mais élection. Les lois balobin article 70, le président a fait un c'est comme ça. La loi n'est pas là. Si vous comprenez que si vous avez deux fois président au Congo, c'est fini, terminé, vous avez sous-président. Et encore, aux Ubonis, balobin zali sénateur à vie. Donc, yokani, baomi balé, bazaï opposant car la base sur opposant, yokani pour dribbler peuple. On est sous cohabitation. On est comme dimension ya pays net Rwanda. Et que ça na biso tétan moumuto zaki ya hotelema. Et que ça na biso tétan moumuto zaki bras fils aîné, fils aimé ya ba impérialiste. Sango bien, nazo tanga kombo. Excellence premier ministre na biso Bruno Tshibala. Et musuta nazo ba boyi, na mutema zo ba ke picho za na raison, moi na mbala za na raison. Site moko. Image ya Congo. Point et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Balantia Image à Congo. Merci la confiance Bopesaka. Nabiso www.image à Congo. Na kati émission coin du courrier lelo lisusu Yvonne na micro pour envoyer la bino oza ba sango. Ba sango eza nini lelo ba sango eza ke mboka na biso et que le na ndenge ya politique o biso moto zoloba ke eza vraiment malamu te. Fokoloba politique na biso etamboli leza penza malamu te mais kotambola malamu ndenge nini tozo luka mayele ya moko na moko loka ba congolais toke pa o tozu mayele toke pa o nde baba union fait la force tozu mayele ya 1 tant tozo sangisa peut-être tokozwa piste de solution pour to bima na crise o toza nango lelo na mboka na biso Congo ke politique na biso ezokende malamu mingi te malamu mingi te wana eza na ba explication nango mais pona lelo na sepeli to kabola actualité oyo eza sikoyo na mwana mboka moko na yebi ke botala kaye boyebi ye bosepela kandenge ayela bino makanisi na ba émission na bisika ebelo bino botalela kaye mais lelo yamba liboso na image ya Congo naza na mwana mboka a maître Lulu benga bango balakisi maître na linga to ba molakisi mais na français avocat maître en tout cas limbisanga papa mbote papa. Beauté maman Yvonne, merci mingi na sepeli mingi na initiative na bino et puis na sepeli mingi na ndebo approcher pour na le kanambala liboso na image ya www image ya Congo en tout cas na pesi ba téléspectateurs na bino nous na pesi bango mbote bisika bazali nzamba za na bino. En tout cas to benga kayo maître Lulu koloba maître na lopoto eza bien mais maître na lingala pendeli kambo. Bon maître lingala eza lingala na biso za lingala ba yanke. To benga mo mingi ndenge to lobia muto azali ko apprendre to muto azali pe ko apprendre azali to benga et maître voilà donc to benga neti molakisi et maître to benga ka maître mingi ba maître avocat bali ba oyo bazali na ba benga ba professionnel c'est à dire ba o bazali musala na bango ezali qui avocat profession comme profession puis ko défendre batou et puis ko assister batou ko représenter batou voilà ko ezala o to benga comme ba partenaire ya justice vous allez accompagner justice pour justice ça équilibré il faut qu'il y ait un juge il faut qu'ils aient un parquet et puis il faut qu'ils aient une défense. Défense, ils ont assuré par avocat profession et puis ils ont maître avocat. Maître avocat, maître Lulu, ndé lelo to mito lobelana no situation actuelle ya politique na biso. Ngala biso to loba ke politique ezotambola malamu te. Tozala muta mbeko. Est-ce que ça bongo? Bon, ils allaient là-bas indicateur eliko la politique ya mboka mo ils allaient kotambola malamu te. Ils allaient ba indicateur to bengi na niveau à plan social. Et puis dans le niveau économique ceux qui n'y ont sozali kozala so malamu ndenge ezalaka te ceux qui na côté état social ba revendication ezali kokota chaque fois et aussi ezali na niveau ya respect ya ba texte oyo tozalaka nango po tozala mama mibeko ezali constitution na biso so e conseil lobiki botelema awa botelema so e conseil lobiki ekoki mais biso epa na biso so e conseil lobiki ekoki tolingi koluka raison moko po tokokisa yango te nyonso wana ezali tobenga yango crise politique donc c'est que tokoki kolobaki politique ezotambola malamu te. Maître Lulu azo confirmer que politique peut ezotambola malamu te. Yambo tokota na masolo yango tobetana lisolo oyo ya fait Marshal Mobutu akokisi 20 ans depuis atika biso. Papa Mobutu akufaki libanda mboka puis lelo 20 ans azaka kuna libanda. Ana kati pazate na biti analyse ni okosala na 20 ans ya fait Marshal Mobutu. 20 ans penza depuis akendanga na kanisa kita mususu 1 an 2 ans moi akande ko kita. Mais tokomiti na 20 ans inaperçu toujours. Bon, de toute façon, on a un principe un peu dur, même envers Moutounion Skolobake. Moutounion soit koufi na liwa brisque.
nayebisaka ye te ke non akufi na liwa brise ke seka asali makambo fale asala te ya malamu. Oui, il a eu le temps de souffrir et na temps na souffrance nzambe apesaki ye temps ayeba kosala nini, ayeba kobongola motema et puis ayeba kosepelisa baninga oyo bazalaki na confiance na ye. Parce que mutu nyonso fo ayebaki ntango bapesi yo pouvoir okóma neti na chef de l'état, obotamaka chef de l'état te, mais okomi chef de l'état na volonté ya bato. Et ata mokomisaki yo moko na makasi seke bato wana bandimi yo mpe bakoki mpe koboya na bango yo. Alors ntango okomi nayebaki oza na pose moko ezali bato nyonso bazali kotalela yo, mais eza te so bato bazali kotalela yo mikomisa neti nzambe, wana eza malamu te. Mobutu avait vraiment le temps ya kobongisa na Zaïre, vraiment le temps ya kama oyo tozomona lelo tomona yango te. Mais malheureusement mutu makasi nzambe apesi temps kobela, peut-être po achanger, mais Mobutu achangeaki te. Ayebisi Tshisekedi kende koyebisa bango nazali koya, nayebi aspiration na bango. Tshisekedi akoyebisa biso ke papa mokonzi alobi ke ayebi aspiration na bino, mais ye asali aspiration ya bato te, asali oyo alingaki kosala na baconseil ye azwaki. Yango nalobi ke naboyi kotanga ekomo na ye mingi parce que biso babantu to bamoto akufi balobaka mabe na ye te, naboyi nanga koloba mabe na ye, nazalaka na respect envers ye. Nzambe oyo azalaka oyo apesaka kimia apesa ame na ye kimia na volonté na ye. Mais ngai nalobi ke liwa ya Mobutu mpo na ngai il a fallu Mobutu azala enterré na RDC awa et avec honneur dû à rang na ye, mais soki azwaki chance wana te parce que ye moko alingaki komipesa chance te, eloko nakolobaka yango wana. eza ingratitude ya peuple te. Non, peuple na biso azalaka toujours ndenge moni peuple oyo azofaire souffrir ye soki atombokeli yo aotombokela yo, soki kaka oyo azalaki kofaire souffrir ye achange na ye akomi ne malamu ekopermettre ye ayeba kondima ye. Peuple azalaka na kanda motu te, mais peuple akomaka na suka. Soki moni peuple abiki akomi na suka eke yo osali bras de fer na peuple odefie ye pa kosurprendre yo. Tala mindele na 59 bandimaki te ke bakoko na biso bakosurprendre bango le 4 janvier 59, basurprenaki bango avec toute cette force oyo police belge azalaki na yango akoki komate bango te. Donc mpona koloba ke keba na peuple azalaka na kanda motu te, peuple alingaka moto oyo asalelaka. So oza na volonté osalela peuple, soki peuple aconstate ke oza na volonté moyen eza te akosoutenir yo, akocomprendre yo, mais tu as le moyen, volonté eza te, peuple akosurprendre yo. Ako surprendre moto mais na 32 ans oyo fait Marcel Mobutu asalaki na mboka na biso Congo, ye moko ndenge alobaki avant kutu akufaki ma tête coûte cher. Yango eza ba kosi ya ba souffrance tozolela lelo ka ba situation politique sociale et boye na boye eza ba retomber nango te. Non, Mobutu azalaki président azalaki moto lokola yo, azalaki nzambe te. Moto moko akomisaki Mobutu nzambe azalaki po nzambe azalaka déjà kala, nzambe azalaki ti lelo nzambe atikala. Nzambe nde azalaka na volonté akosala oyo alingi na volonté na ye moko. Soki Mobutu abisaki bino ke derrière moi nsima na ngai ekozala déluge, nsima na ngai tout ezalaki nini, Mobutu akomprenaki ke na niveau ya sous-région, na sous-région ye azalaki neti mwa leader. Na sous-région bato bazalaki kobanga Zaïre te comme ya monene na yango, bazalaki kobanga leadership oyo Mobutu azalaki na yango. Et leadership ya Mobutu azalaki na yango azwaki yango epai ya ba extérieur nde batiaki ye. Mobutu amitiaki te, Mobutu batiaki ye kotia bamonaki ke ifo koneutraliser Lumumba na Kasavubu, fo kotia pion oyo ya bino oyo ya bango batiaki. Mobutu azalaki na soutien ate na scène ke Mobutu azalaki koyeba nani bakoboma président nini bakoboma lundi, président nini bakoboma mardi na Afrique. Do ye azalaki neti gendarme ya CIA. Alors ntango azomona nyonso oyo asalaki pa bandeko nyonso ya pembeni ke jour nga na kozala te ekozala pasi, eza neti ndoki moko abongoli motema, mais azosalela nzambe malamu te. Oyeba ndoki nyonso oyo liaka bana na bango bakoluka yo, yango nde mpo Mobutu akomprenaki ke nsima na ye kozala problème mpona biso. Donc oyo tozovivre lelo na bapetit neti ba Rwanda, tobenga yango petit te parce que nga naza yaya ba Rwandais nyonso, non, na dimension ya pays neti Rwanda ekoki kosaka na biso te ntango Mobutu azalaki ya kotelema, ekoki kosaka na biso te ntango Mobutu azalaki bras fils aimé ya ba impérialiste. Mais lelo Mobutu akomprenaki ke comme impérialisme esili, comme mur de Berlin kwei, comme guerre froide esili, c'est que nga so naza so na tina te, comme nga so na tina te, so na kokufa awa c'est que bino bokotika na sima bozana problème, tozofuta masumu na ye. Tozofuta masumu na ye, tobeta masolo ezotala pe ya sikoyo. Afdel déjà 20 ans pe gestion ya mingi eza pe 20 ans lelo mikolo yo 20 ans bango basi bafetaki na mois de mai, mais quand même tant tozosala analyse kotala 20 ans Mobutu akei eza biso pe mo mikolo te bongai pe to bana pe kosepela te asakenda tofuti masumu pe ya ina ne 2 ans lokwa pa zaki nzambe te ti 20 ans bato bazolelaka apasi papa. Kasavubu alobaki soki boza sur na eloko bozo changer te, botikala na oyo ya kala. Tozalaki sur na eloko tolinga ochanger te. Eloko moko topesaki confiance ezalaki peuple ntango azwaki musée Laurent Désiré Kabila ntango ye akotaki.
ezalaki espoir à peuple parce que tobengaki libérateur. Libérateur parce que Mobutu akanga biso basinga tellement trop qu'il a fallu que quelqu'un vienne nous libérer. C'est ainsi que moni mutu nyonso alinga koyamba eloko nyonso so azochola. Tocholaki tomoni ke kochola ou tozokeli musika. Yango toyambaki na biso libérateur. Mais tant toyambi libérateur a 8 ans kosala makasi parce que il n'avait pas les moyens et il n'avait pas l'amour aveugle oyo ba impérialiste ba pesa bana oya bango. Tout exemple amour aveugle ba pesi Kagame. Ils ont amour aveugle. Kagame osala nyonso alinga sala. Kokanga ba opposant. Kotia bango na ba prison. Mutu aza challenger na ye ko nyata na belé mais Kagame c'est comme si on les reproche pas. C'est comme si c'est un bon garçon. Vraiment un bon garçon qui suit les enseignements va mettre na ye. Vous comprenez? Il y a un moment où il y a un musée. Mais moi, je n'ai pas dit que Moussa a été remplacé par un muséiste. Je n'ai pas dit ça. Bien parce que ce Moussa a été remplacé par un muséiste, ou a été ida musée, beaucoup de discours wana, au chef de l'État, ça qui dit Bosso, le 26 janvier, wana a été discours à muséiste. Mais discours nous c'est là, ils ont un discours à Moubutiste, Tshisekidiste, muséiste desi, Sangani, Basali. Parce que tel fils, tel père. Moi, je l'andara, papa. Biso père na biso azaki marenga aza marente. Tel fils, tel père, wana ezaka nanga ba probabilité. Ezaka ya solo te. Na peso exemple papa na biso azaka marin, ya mukala, ngala za marente. Donc il y a problème ya ba idéologie. Idéologie à musée bungaki déjà. Idéologie à musée c'est bunga. Parce que ça s'est passé automatiquement. Musée a Koufi et puis maman va remplacer. Et puis, on a remplacé Musée à moi, Nanaye, on a Vivanaye, depuis, on combat Nyon, ce côté, nous sommes à Kiwana. Erreur, Mokoza Makasi, Lelo Izali, qui bateau Bakima Kina Mobutu Bazongi, Baza Suko, Lelo, Baza Bachomerte. C'est ce qui fait que Lelo, Bomonaka, Ndenge, Tozaki na Mobutu, Ndenge, Tozomona Peka, Lelo. Donc, on a mis un côté mis des détails, Wanate, Batouba, Loba, comprendre, Kamina, Naloba. Donc, tout le monde qui a Mobutu, tout le monde a le sur le c'est parce que bateau bazaki na Mobutu lobiza bateau baza lelo lisusu. Baki tiki na Gabo, ba tiki na Togo, ba tiki na Maroc, ba zongi na ba stratégie mususu lelo baza na biso. Baza na biso leki ba occuper ba poste à muki, ba occuper ba poste à responsabilité. Yo ni nini tout. Différence c'est aux alata. Donc ils ont ndenge moko. Bo sali bo benga un système déshabiller Saint-Pierre pour habiller ceux qui Saint-Paul. Voilà ce que nous avons fait. Qu'est-ce qui fait qu'étant au musée à Koufi, Moutoumoussou a remplacé, le président Joseph Kabila a remplacé. À ça, l'appel n'a pas niveau ni pourquoi. Ceux qui ont moni Moutoumoko a trahi, accueilli, à Zongi, coupé ses postes à responsabilité. Peut-être à Bossane Kogomayo. Ils ont demandé pardon, tout ça là, je suis faible, boya, bousunganga. Il faut payer sa responsabilité au Yamakamouya Salaki Bosso parce que Moussa Loba il est hors de question. Il a coupé sa confiance, toi, Koyoka Mouto Aboumaki Mboka, toi, laissé pas. Alors par rapport à Yango, il faut comprendre que il a fallu tous à la prudence, toi, couper sa responsabilité pour tout revivre Makambo Kalate. Donc attention, nous devons avoir toujours les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous ne voulons pas que Makambo et Salama qui t'ont embouté, ils sont sous les lots, tout l'India ont sauté. Il y a un tolingi que les sons et à lobby et servir bisouté. Mais nous constatons que les sons à lobby sont servir bisouté. Tous autres tirer les sons à Makambo et les gars qui bisouté. Or il faut que tirer les sons à Makambo et les gars. Tout yoka peuple aligné. Peuple aligné. Bouta la lelo mikolo tendance à peuple zani. Peuple va ni ko tinda batu bo fanda bo yoka. Souci à peuple yango. Mais bango azala rande ini. Ceux qui peuple a tindi batu bo yoka non. Wana bazo yokati. Mais jour bango bazo diriger ba en difficulté. Ba komi bloqué contre mire. Omona banzembo, ba journaliste ba mission ba niko yema banzembo boya to yoka na Congo na biso nyonso eloko to tikala na ngoka yangwana bo comprendre que ba komi na blocage. Mais ceux qui bazui ma papu ba bimi. Papa. Bazara ba origé moko tu ne peux pas comprendre. Voilà pour moi toi na mona Congo. Mais bata la décollage na opposant toujours nzela mon côté nga lobi bon côté bata nzela mon na opposant parce que tant mboka ezo tambola malamu te to ko ta motema na opposant baza wana pona yango si ça ne va pas il faut ba dénoncer a éviter tant ozo ba kezaka le même idée non opposant baza wana c'est pas les mêmes opposants au bazala qui na terre Mobutu. Heureusement pour na yonanga heureusement pour na Congo mobimba na monde entier que Congo RDC ils allaient disposer na loi portant organisation et opposition. Est opposant, c'est lui qui n'est pas dans les institutions. Mais il y a des institutions qui sont opposants. C'est moi violer même la loi portant organisation et fonctionnement de l'opposition. Donc, il y a des opposants dans RDC, il y a des institutions.
kobanda na se ti likolo oza na kati te ni na assemblée ni ozali na kati te wana moto wana soki aza libanda eke azopartage baidée moko te na gouvernement, celui-là c'est un opposant. Mais tant oza libanda mozali kopartage idée moko na projet moko na gouvernement, d'ailleurs yo ozo débattre yango ozo défendre yango oza opposant te. Sikoyo yo opposant nini ozolobela bo batunaka bino bakestion te na mituni kestion baopposant nini oyo mama atunelinga question oyo bakotambolaka na bango lobi ozalaki na opposition, c'est facile de traverser. C'est comme si c'est facile de kolongwa na pouvoir kokende opposition. Yango sikoyo tozali kodéfinir très mal opposition oyo babengani koto ayibi mbongo na gouvernement akomi opposant lobi parce que bakangi ye moyibi koto oyo amoniki akufi nzala choix eza te aleki na ngambo wana. C'est ces gens-là que vous appelez les opposants. Baza opposant te. Opposition ezali cohérence ya makanisi. Na États-Unis pays ya makasi ya démocratie bazaka na deux groupes, ba démocrates na ba républicains. Ou bien oza koto yo libela na libela ti okokufa, ou bien oza koto yo. Mais ba système ko longi bo zongi bo kebo zongi zaka na Congo. Zaka na Congo dire ça donc rôle batana tango Mobutu pe tozaki na opposition te. Izaka na Congo. Congo ngo kasi yango comme Zaire yango comme Congo. Izaka ka côté monsieur ezalaka te côté monsieur parce que biso to yebi Etienne Tshisekedi le quoi grand opposant fait Etienne Tshisekedi atika biso so le but que nous ezam muto dans l'institution te nous on reconnaître que na ba non Tshisekedi azaka déjà premier ministre ne fait que pour quelques jours. Oui, situation tozalaki nango na néo wana ezali situation ya cohabitation. Oui, je ne dis pas que cohabitation ekoki exister te. Il peut exister une certaine cohabitation, mais madame cohabitation ezalaka régime to période difficile ya politiciens parce qu'en ce moment-là tu as la difficulté, il y a quoi exprimer, tu vas faire pratiquer le projet de la société. Parce que tu es obligé de collaborer avec un président ou un parti politique. Tu es obligé de collaborer avec un premier ministre ou un parti politique. Ça aussi, ça fait garantie au peuple. Mais oui, il y a des bazali qui cohabiter en connivence contre le peuple. C'est-à-dire, yokani, baomi balé, bazali opposant car la base sur opposant, yokani pour dribbler le peuple. On est sous cohabitation. On est comme une connivence. Donc, pour détruire le peuple davantage. Mais si vous avez travaillé dans la cohabitation et que vous avez gardé les principes, les valeurs, vous allez dire quoi? C'est le peuple qui a voulu que tu collabores, tu cohabites pour l'intérêt. Nous allons travailler pour l'intérêt. Mais au bino moko vous allez d'accord na bino. Élection moko ça na quitté. Vous avez opposant lobby. Vous tamboli butu na moyi boye bo concrétiser. Oya bino to bengi deal na bino. Bani ko diriger mboka ko kanate ki za volonté na bisonde bo sangana ki boko mabino mbale bisika moko. Maman comprendre parce que na lobby. Donc soki bo sali na ba convention, na ba accord et sangisi bino bisika moko eza connivence na bino. Mais soki bo sali be élection et que par président bimi muta parti mususu. Un premier ministre peut abîmer la majorité dans la partie Moussoussou et que vous êtes obligé de cohabiter, c'est pour l'intérêt du peuple. Et nous sommes parmi les gens qui disent que pour la cohabitation, dès lors que tu sa pouvoir et pas premier ministre Moko à la majorité, pour être réellement chef à gouvernement, pour appliquer projet à la société, pour avoir une injonction à président. Tu as un système psycho, premier ministre a une étiquette. Bruno Tibaromo a une étiquette, Moko, vous comprendre. Vraie étiquette. Parce que la constitution n'a permettre l'État réellement chef du gouvernement. La constitution de voter qui en 2006. Et permettre le premier ministre à la chef du gouvernement. Parce que si on a dit que le président a convoqué le conseil des ministres. Et que le premier ministre a un conseil des ministres par délégation du pouvoir. Donc ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Donc les lois qui président a chef d'État à Liboso. Chiba la fois n'a pembeni te que gauche de droite na ya fois na classe ba ministre nso bazali. Donc chiba la ne que vraiment étiquette na configuration ya Kolanda constitution na biso asika tozana. Ya biso dobi to ko changer constitution pour permettre à ce que peuple a voté ba parlement banani ba député parti na bino so ebimi majorité na niveau parlement yonde aux la premier ministre o kon choisir yo moko ba ministre au sala na bango. So moni ministre mo to tambola malamu te yo chef du gouvernement za na droit ya ko baki oyo longwa parce que na moni osala na politique na ngati mais ndé toza boye chibala akoyi kolongola premier akolongola ministre moko tozaki na kawana na batu ya oya batakizenga awa ozaki premier ministre azaki na signature monde qu'on a vu sur Mozito hein le premier ministre Mozito n'époque na ye azaki quand même la signature mais toi na ka na kata rolela te papa siko ndenge lobi to makama Mozito na sepeli c'est parce qu'à ce moment là poids politique ezaki na palu qu'est-ce qui faisait la majorité? C'était les palous.
Donc, Palou a eu compléter la majorité pour qu'on puisse en force. À ce moment-là, c'est Kizenga qui avait, en fait, c'est-à-dire configuration, il y a majorité qui n'a pas Palou. Et les gens ont eu un problème avec Miké. Au moins, il va dribbler, on a bien encore dribbler, on va dribbler, on va dribbler, on a quoi? Si vous Babala, parce que Babala a un sens. À quel qu'on a comme indépendante na sens. À quel qu'on a parce que parti politique na yeto groupement politique moko ya majorité mutindi na kati ya sens. Lelo yim tabimi gouverneur. Comment voudrez-vous groupement politique moko tinda de candidat mibale? Vous payez chance na parti na bino, vous payez chance na groupement politique na bino te. Ya on to biba on a to bien ou bien. Pourquoi c'est parce que nous avons eu la malchance et la chance d'avoir un Mobutu qui nous a tellement trop menti. Donc moi il y a moi avec certaines expériences. Moi si ça a eu déception mini na vie. Moi ça comme ramailler les so moni mbala oko ça ose kabité. National les gars étape. Biso beto mona système. So moni mutako ko so depuis étape na to so les kambi. Moi étape na to sito les cas. Tozana moi nungu eza siko que Félix Tshisekedi aza président du rassemblement a boyi poste ya premier ministre ndenge moka lobaki aza demandeur te aza pe muto azo zela ngoti. Or to wuta ki na accord ya 5 ans il faut s'appliquer. Na éviter. Donc là tu balazara ki mabuno tu balazara susu na rassemblement oya bangote maile no na katini. Nandola na makambo oyo muza ibisaki Tshisekedi ba période pesa ka boye Tshisekedi abiki ya sala gouvernement moko boye na pousse ya Mobutu mais muza lobeza na Tshisekedi boye ono so akota na kati ya navire zo chavire yipa kokoya na kati ya navire. Donc peut-être ngana na vi na place na été ngana kanisi ke mususu pe aboni okota na kati ya navire zo chavire parce que poste premier ministre était c'est depuis le 1er janvier 2017 qu'il faut retourner banane aux premier ministre. Vous avez fait ce que vous avez voulu bien faire. Vous allez à bino rassemblement. Vous allez à bino sensa. Vous allez à bino premier ministre. Ou à bino. Au monde qui est simbate. Vous changez ba combo belé. Au monde qui est combo simbate. Italio. Donc vous doit changer ba combo belé. Si les ma combo a sous les simbate. Donc beaucoup sili ça yango bino moko. Bo sili ça makambo banda ki bino moko. Alors qu'on va ramener batouté. J'ai suivi un groupe de jeunes. Ils ont vu na bango. Toujours ça l'échange. Tona kati ya démocratie. Korbaki ono il faut pas bénir ça dialogue à Sika, n'a pas vrai acteur politique. Donc vous reconnaissez que vous avez des faux. Parce que quand vous appelez les vrais, c'est qu'il y a des faux. Merci mi n'a pas faux bino pour nagi bino moko continuer na ba. Mais le faux presque bango nyo sont ba politicien bazaki à part ba ande qu'on a besoin IDPS. Donc bango parce qu'elle ba vrai non, ça ne vient pas à bato IDPS. Moi je ne défends pas l'IDPS. Je suis naza analyste nazo tala nazo yoka nazo mona et puis nazo pesa ba idée nanga. Quand le groupe là avec raison déclare que le chef de l'État, il faut bien sa troisième dialogue, cette fois-ci avec les vrais acteurs politiques. Alors, on a tiré conclusion que non, nous avons des faux qui sont là, pas à la place. Donc on a échoué par rapport à faux. Madame, ce que tu as joué, c'est ma capacité. Tu as joué 7, tu as la place à 5, 5, tu as la place à 4. Résultats à gamme. On a chance à gagner. Vous avez déjà vu une fausse formule donner une bonne réponse? Non. Donc, place tous à niveau wana. Makambo Congo c'est là qui est le 1er janvier 2017. Si du moins bazo qui ba vrai acteur politique bazo luka lelo. Mais de tout ça qui n'en sont déjà toujours qui ne va dire comme mais vous avez passé le temps croyant peut-être bénéficier de ces désordres, mais ça va se retourner. Poani, c'est parce que vous êtes en face à Mutumoko au peuple a surveiller. Poani, si bon là ça m'engage. Si ça dépendait que de Félix, peut-être il l'aurait dit accepter. Mais est-ce que vous voyez que Félix peut menacer qui? Il y a des combattants qui sont Félix. Tant que biso tozo zuka toko ta prison yo na poto kotanga. Et Félix a compris. Et il a compris parce que l'UDPS étant un parti à masse, il ne pouvait pas aller en dehors. Et tant que yo commis les lots candidats na biso. Bien qu'elle voulait se légaliser pour leur baké noto qui na congrès, tous la congrès, mais la masse a déjà donné l'option. Vous allez voir que oyo masse à lobby vous la différente na oyo ba na congrès. Donc pour leur baké non, Félix peut-être dans la masse, ils ont levé parce que trop c'est trop. Depuis le 1er janvier 2017, en tout cas, les gens en 8e mois, tout ça, c'est dans 9e mois. Mais depuis nous, si quand on a vu tout ça. Mais raison, où ils ont tout dans ma communauté. Ben voilà, aujourd'hui, on demande les vrais acteurs. Donc, vraiment, félicitations à la jeune où on a la majorité présidentielle. Vous avez bien réfléchi, que vous avez conclu avec Bazali Bavreté. Ba conclure na ba o bazaki ba vérité na éviter mettre élection ekozala na 2017 c'était décembre 2017 nenge calendrier électoral où Imaki Liboso zaki mais là il faut troisième dialogue élection ekozala est-ce que élection n'est pas la solution makambo to na
Non, surtout on a esprit de respecter le texte, peut-être vous allez bien. Mais l'élection, nous avons fait des élections et résoudre les problèmes de légitimité. Au moins, que bateau Bazali appelé à résoudre les problèmes, il va compliquer encore le problème. Donc, moi, je ne crois pas que l'élection dire que. Mais ce qui est vrai, c'est les élections qui peuvent amener l'alternance. Alternance en Boka Nabiso Izani. Ils allaient permettre de souffle à Sikekota. Parce que mon toit a sali 10 ans. On suppose que ce soit Bongisa qui m'a cassé. Et que Matissa Bar Likolo, ou pas Koya Olgasani. A Bongisa Pena 5 ans, et on n'a pas Matissa Bar Likolo Makasi. Ça profite Nanani. Ils ont profité de la population. Mais il y a sali 10 ans, on n'y va changer. On n'y va Tigalawan. Mais pendant qu'il considère qu'une fois, 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça, c'est la Constitution. Mais quand vous dites qu'il faut respecter la Constitution, tu es légaliste. Voilà cette disposition facile à respecter. Ça s'appelle alternance. Moi, tu as dit, oh, alternance, n'a pas dit exposer des motifs à la Constitution. Mon esprit à la Constitution, alternance faisable. Il faut assurer l'alternance. Pour permettre de souffler à ce quota. Et balobité que ceux qui balobité ça li deux fois auquel libéla ou ya sous-souté. Au ça la 2 ans ou les mandat moko après aux na yo. Les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas que soit que ils ont condamnation à mort. Que ce ça li 2 fois c'est fini aux sous président de côté. Donc après 5 ans, tu peux revenir dans le projet no asika au côté sous les sous président 2 ans sous 2 fois sous OK copé mana tu peux devenir président même plusieurs fois dans alternance ou on a créé alternance ou créer moi vide mo 2 ans 2 fois après 3e fois tiki mutum soit l'équipe 4e fois yo yé 5e fois 6e fois yo komina yo c'est comme ça tu peux c'est possible en Afrique mais c'est comme ça la loi est bonne successive c'est-à-dire 2 mandats successifs mais 2 mandats intervalles les a problème té heureusement le président 2005 2010 au Longwe 2010 2015 mutum soit sali yo en 2015 on s'est présenté 2015 2020 2020 2025 au tiki 2025 2030 mutum soit s'est présenté c'est comme ça. La loi n'est pas et c'est ce que nous comprendre que si vous avez 2 fois président au Congo c'est fini terminé aux sous-président et encore aux bonus balobi zali sénateur à vie do yondo aux ana élection au beta campagne aux ana sénateur à libéla na libéla alors dis-moi un peu qu'on fasse encore quoi qu'on se peut ça soni à part au CPC j'ai belé goût déjà la politique en mboka na biso na habité parce que ba parti politique ebotamaka chaque jour na Congo bazaki ya bakomi aso bake koto esimbi te bango mibale bakabwani mutu azoluka kaka ndenge nini abimisa mutu na parti na ye oza ye moko okota ba acteur politique na biso ndenge nini bon namona bango ba mingi baza ba opportuniste mingi baza ba récupérateur mingi baza au fait elo ezate malingo ça la geste à exhibitionnisme ba mona ye ki pa lobaki ye pa gangaki bon voilà ba acteur politique na biso et ba acteur politique na biso ba tikala ka ba acteur politique ndambu baza ba homme politique donc il faut quoi coupler yango tant aux acteurs politiques il faut ça aussi homme politique pour permettre ba intérêt parti ezani intérêt patrie ezani parce que parti est à parti patrie est à patrie patrie c'est cette nation là où on a toujours partagé intérêt est intérêt général intérêt na mozani so vous comprenez que intérêt il y a patrie et l'équipe na intérêt il y a patrie il y a parti vous comprenez que au ça la mingi mboka qui ba parti politique ça la mboka c'est bien beau parce que maturité au biso dans un lilo tout ça vraiment prêt à recevoir la sika kozwa neti et l'or ya sika mais c'est possible madame so tel bactère politique nous soit bala tel ba foyer na bango ça bien parce que nation c'est comme un petit foyer voilà donc bana ni temps on compter bato ba bala ba politicien na biso ba bala bana ba koli bana bazotanga bazo entretenir ndako na bango bien baza pe na facilité à entretenir nation bien que nation ça ba o benga macro c'est-à-dire o benga ba caractère grand mais en tout cas diminutif ya ba nation ezali ba foyer soko réussir foyer en tout cas madame pour réussir ko diriger ba combattant baza na poto na habité so biliso na bango bien baza pe ya kokabana bon balobi biso moko na no ba auto vanda kana Congo toza na maturité te pour na ko relever ba homme politique na biso na niveau toto lingele ezalela na pe exemple ya nation en miniature. Je te dis que la nation en miniature, c'est son foyer. Quand tu tiens bien ton foyer, on a chance mingi. Oui, va retenir la nation. Non, pour la population. Maturité n'a biso population. Oui, justement, par rapport à maturité, ceux qui ont déjà la facilité à tenir le foyer. Madame, tu as cette. Il y a une organisation comme ça, là. C'est ça à gérer. Donc, vous gérez honneur, vous gérez façon comme ça, vous gérez retourner la question, vous respect éthique, professionnalisme, c'est déjà ça à gérer. Donc, c'est dit, madame,
koluka maturité te ndenge oza boza na facilité déjà pour gérer parce que gérer ce n'est pas une seule personne, ce sont des institutions, ce sont des services oyo ko entourer yo ozali ka neti cordon. Oui, donc otika bato bazosala côté ya finance basala yo ozaka wana comme cordon zotala ndenge bazosala, mais c'est ça déjà géré madame. Quelle maturité bato aluka yango moni bakoma osenga ba jeune ko 6 classe lelo zwa expérience à 1000 ans pour appeler poste. C'est ça, c'est ce qui nous ont freiné biso. Par contre, ngana l'église boso ba professeur la minene ba fandi bo abike oui au distinguer. Et ngana ko musala pas na bino pia musala na komakata ba présence yo sanga qui faut expérience à 20 ans. Voilà, c'est ce qui fait que les lobbies ba jeune tous ont assis. Donc maturité zo luka pas ya mutu pour avoir comme président. Mingi ba comme président on a trouvé ça par exemple était comme président il va être comme ça la président. Mais comme président et puis peut-être pas ça moi bien. Voilà. Vraiment tout ce que moi je déjà na suka émission na maître tout comme déjà na suka na habité maître puis c'est des solutions dans ma communion parce que population azolé là population azolo bakazo se retrouver te na ma communion sozolé kanamboka na gestion ya mboka population se retrouver te ba fonctionnaire impayé ba médecin ba na grève ba enseignant kutu kolobate finalement piste de solutions dans ma communion sotozomona pour na yo maître Luluezani. Et là, la guerre, la RDC, c'est un état post-conflit. La guerre est là, il m'a cassé. Si vous avez un pays, vous avez le plan Marshall. Les Européens, qui juste après guerre, qui plan Marshall, qui aide, qui belé belé. Dans mon avis, on est en Iran, on est en Irak, on est en Libye, on est en Syrie. On est en plan de redressement. Or, si vous avez un pays, vous avez un plan de redressement dans le sens pour décoller ensemble. Mais malheureusement, accompagner. Ils nous ont accompagnés, dans Sun City, tout ça, madame, accepté avec difficulté, bien entendu, avec vraiment souffrance, n'a faire souffrir, constitution, tout ça, qui est le 18 février 2006, ils ont consommé tout ça avec précipitation. C'est ce qui fait que les lots, confusion, ils allaient protéger tes alternances, ils allaient protéger tes élections. Les lois dans l'article 70, le président Koufanda wana ti constitution na biso. Les lois dans l'article que c'est CENI qui organiser l'élection. Mais elle n'a pas prévu ce qui CENI a organisé l'élection des conséquences de tirer zani à prévoir. Donc azaki na constitution na biso na bonne foi ya acteur politique. Ya ko lobake to ko sala ba élection sans problème. Ya on to sala ki en 2006 sans problème. 2011 sans problème et 2016 il a commis problème, donc il y a un problème de volonté. Or il a fallu que les constitutions puissent prévoir déjà que non, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, comme on a mauvaise foi, il y a organiser l'élection. Tout comme ça, non tenir l'élection comme étant une trahison, comme étant une infraction à trahison. Le chef, il y a une responsabilité à organiser l'élection. Or, c'est ni nous convoquer l'élection. À cause de moyen dans gouvernement. Gouvernement a fait une justification qui est bonne. Mais gouvernement, premier ministre, ministre, premier ministre lundi, a commis premier ministre lundi, pauvre, mardi a commis premier ministre le plus riche au monde. Bon, wana, ton limite, il y a un bétenge, ton limite, il y a un niveau de mamandona. Parce qu'il y a un Congo. Donc il y a l'argent. Donc il faut qu'on responsabilise bateau dans un circuit pour organiser l'élection. Dans les cas où vous organisez l'élection, vous avez une haute trahison. Wana ningo za ndeni ngana za président lelo na ningi na problème te sona moni kina organiser élection te na ningo za président te ou bien vous la président sona moni na kumpi pemina organiser sona ko kananga te na sanini na o démissionner nanga comme ça démissionner comme on est passage obligé à mutunyoso ou organiser l'élection te mais nous n'avons pas prévu. C'est ainsi biso to libo to luka to prévoir ba disposition na ba loi na biso zoya comme ça mutu a comme président premier mandat deuxième mandat bokoye bisaite yemo ko démissionner. Et puis tout chango disposition ko lobake soki mutu akomi na deuxième mandat na ye makamute ozela ti et au komi na deuxième mandat na yo ils aussi le 19 décembre yo le 18 présenter démission na yo comme ça toujours disposition mususu lobi ke soki président démissionner président senga mutu osani na remplacer na ka au président o a démissionner parce qu'il a organisé l'élection té to ko na précipitation té parce que kuna pe précipitation mo ezala wana ça on président démissionner sikoyo mboka na biso na 90 jours pour organiser l'élection 10 ans pour organiser l'élection bon 90 jours pour organiser l'élection colonie tout ça incapable donc voilà toi ma constitution na moto ko pesa pour permettre que ba makambo alternance ça la automatique donc maman ndenge za boyibi no ka o yazo si sa mandat na donc c'est ngapi na zo bandaka ozo préparer déjà projet société na yo mindi zo projet société za préparer
bakandidat kutu baza préparé te même na idps tozo bate candidat bayebisaki yo ya bionga ite na ozela congrès papa nanga congrès ozela su ya nini so alobiki élection eza le 31 nani bosali congrès te omoi ndenge mama bozala so na problème mosusu ale biso olingi opposition mpe ezala préparé tolingi mpe opposition mpe ezala ezwe rôle nango ya contre poids comme ça moto aza na facile ya kopona ou soit na poni majorité soit na poni candidat opposition ya majorité ayebani te obozela eza problème te to organiser les centrales soki électorale na biso papa mobala azobala vendredi samedi lelo vendredi abi mwasi azobala te est ce que ezala ndenge wana non faut fiançailles bozalaka déjà boyebani comportement boyebani ke yalingaka supu yalingaka madesu bobalani samedi malamu mais vous vous mariez samedi lelo mobala ayebi mwasi azobala te donc lelo tozali incapable na RDC ya koorganiser baélection na le 31 décembre pourquoi parce que bakandidat baza te il y a des électeurs candidats zati ndenge système oyo pas les moyens comme tout candidat yekomi bakandidat ndenge kaka mwana walobelaki Moïse papa na ye soki Abraham koni yango oyo moto yango oyo brebi aza wapi voilà nanga ye oyo seni yango oyo bakandidat baza wapi baza te bakandidat baza te de les côtés oyo alobiki aza amikimelaki déjà Moïse et aza na parti politique te mais groupe moko boye ya bafan banani aza na rassemblement nani bon bah vous avez parti renseignement déjà dans un document renseignement dans un document maître on est là ba makamba sikato e batoni et asikaté na sina loba on a même problème maman na chaîne moko ba na en direct na loba ki rassemblement zanga papier na même problème aux membres ya rassemblement to ndeni pour vérifier déjà que bazana papier bazana papier te papier ni statut bazana moto mais or ba petit na biso ancien étudiant ya Sonankulu ba petit garçon abetaka match na ba quartier bana ba statut na bango légaliser na ba commune ça légaliser tendeng ni bazo sala bazo raza ba signature basala signature ndeni basala ngona Genvalt na Genvalt basala ki bazo ita on sa ba papier na biso ba papier za la gité ba bigi la gité donc ça dit c'est une association de fait ba benga basanga na ka ndenge wana bazo avi ba tisa vie président et basala ba papier te ba signer que statut yango so via zate zana kozala awa zate kasi yango ekoma ba rassemblement Kasangulu rassemblement Kimbantseke rassemblement Selembao rassemblement Kasavubu rassemblement limité kasi yango mane bazana ba avocat maître quand on ozolo ba ki bazana ba papier te les incompétents il y a ba personnalité je fais que critiquer madame moi je suis un analyste politique j'ai demandé que tout soit statut on a pour tout temps comme ça il va ko départager biso entre rassemblement limité dans amplement Kasavubu puisqu'il y a Selembao pe ko ya ya Kasangulu pe ko ya alors pour qu'on départager mon tobi rassemblement document yango les documents benga document originel ça dit document ya libusu yango o nous soko se conformer na ngote azali banda masolo démocratie faut banana kati ba parti politique so banana kati ba parti politique enfin ndeko biko kende am pp bazana document bazana bango ils a expiré ils a expiré parce que statut na bango wana benga ko charte restructurée il y a mouvement il y a majorité présidentielle objectif na bango ils a déjà ici or loi exceptionnelle ce qui raison o sala qui est loko raison les a soutenir loko les a soutenir tinate oui parce qu'ils a deux fois soutenir candidat ya ndeko ba pied ngaza na charte wana quelque part majorité présidentielle esangani pona ko soutenir candidat chef de l'état yango ba sangala inde ngona yango moni ba fédéraliste ba unitariste ba capitaliste ba libéraux ba socialiste ba sangani bango nyonso ba soutenir mutu moko mutu ngo pe apesi ne candidature na compte ya parti politique na ye place ya bimela ta apesi ne indépendant mais ba soutenir ba bit objectif ya ko soutenir po ya bimaka mais il conseille lobi que deux fois seulement comment ça bimaki mbala ya liboso abimbala mibale raison oyo bosala ki alliance sani isili donc yana bi que to tambola ka ndengwa moi je ne fais que réfléchir toute la journée toute la nuit maman na sala redo comme sauter ndenge boxer la bête ba kuma kofi na ba sac ngai do na sala ka ko réfléchir réfléchir dénoncer pour avoir aussi les fils qu'un poste ça makam madame ah oui c'est pas nanga au place tout ça cabinet nanga j'ai un cabinet j'ai déjà une boutique à moi donc ngala na république de du Congo nanga déjà ndena ça place tout ça li à république du Congo ya bazo poste ministériel wana nyonso bazala na ba et ça problème non ça dit les problèmes c'est quoi on ne refuse que les fouets c'est ce qu'on refuse mais un poste on ne peut pas refuser mais une seule condition chaise wana izala épineuse te so opesinga chaise moko épineuse na komeka koboya ni to pesinga o zala premier ministre lelo mutu na oboya avec quel moyen
donc c'est que son andimi kozala premier ministre c'est que nandimi ka masolo shida eza shida nandimi nanga masolo parce que je vous dirai avec quel moyen il faut avoir les moyens les pouvoirs mais bino Tshibala nana pas azana yango te Tshibala nazo bango bien nazo tanga kombo excellence premier ministre na biso Bino Tshibala et musuta nazo lo baboyi na mutema zo bake picho azana raison mwana mbala azana raison inana azana pouvoir te parce que s'il avait le pouvoir ba promesse nyonso ya pesi bato na cadre la promesse il pouvait le bien réaliser mais ne fils que 1%. Mais so monika ke contestation yebo parce que il a promis mwana bayi akeko leka lobike taux budgétaire bana bona boy ils a 93 te za 1550 abeta tolo quand ndenge Sami Badi Bangalo bayi ke maternité ofela tiki basi bato na zemi basi ba zuizu bazemi donc ti Sami akeboyi basi bazobotaka botaka bazotunaka maternité gratuite yango eza wapi il a promis il avait cette volonté mais les moyens a démissionné là, son excellence parce que encore il y a Saint-Sylvestre des fois ils allaient appliquer Chico parce qu'il y a une réunion je crois le 16 ou 18 les 18 en tout cas la on a Chico une gérance 18 wana ba okene osala réunion pour la RDC bo CP na yoki nani conseiller ya nani diplomatique ya chef d'état cette déclaration na chaîne moko na landi bo CP wana eza une gérance terre. Quand c'est ingérence yango na te bino benga ingérence o bo apesi bino lenso parce que ndé ba okene kuna makamba koloba kuna bo yebi yango te po biso muto informa biso ke bo fana makamba RDC na conseil wana avant baloba izalaki Didier Rendes ministre belge yem toloba ki pas batu ke boza na bino calme to makamba RDC le 18 na ONU or Belgique France États-Unis bazaka mutu moko kuna donc c'est que beaucoup de kuna so bokamu tambo kozonga le 20 le 19 na tongo comme ingérence ezala ndenge wana comme bino sepeli boke bo yoka mais go bo yoka kuna na za prévenir bino déjà bo sepela na ngote o ba no yoka kuna na oni ba sepela na ngote ba non te pas avoir kasi bango bazala makambo oyo zo sepesa bango oyo balwa neti na sadek kuna yango sepeli sa bango te mais o ba no yoka kuna ndeko sepesa bango te mikolo pe union africaine pe côté libango ba o sepela fo mikolo ça va ingérence ezati mais oyo ba beta masiko film le 18 ba oya na les bon ba conférence de presse et bimsala boy baka chaque conférence de presse ça monta moko bien bimsala pour bango basala la cérémonie 0 t cérémonie za 0 t cérémonie nyonso ya likambo efuta kambongo alors le 19 pour moi ba conférence de presse et ko bimé belé et puis bo comprendre que on est seul ingérence makam na biso mais bo c'est pas OK de kuna donc voilà comme mais na répéter que vient na biso vie bridge ana pouvoir te ayebi nango soka démissionner comme ça ngate mais le monde zo lubaka moko ke na kati ya gouvernement na bango na moni ke mo ba individualité moko iza net na niveau ministre économie na santa ke individualité beti liko finalement ça bi ke essence ko matate na compétence ngolo pe matite ba matite 2 jours e matite parce que balingaki ba matsango ndenge dollar e mataki et mati ya bango na banene musala te tanga comprendre déjà biso bango ke bozonga suna piège te donc c'est ba piège aga ba piège aga ba to matila biso essence parce que nous c'est la population toujours subir ba afrewana essence semaine mo mati 2 fois hein c'est essence semaine mo mati 2 fois alors tango ye abike ba je wana ko tanga na zo souté na bozonga suna ba je wana te essence ko matate ba kendaki réunion ba tala so ba kalkingi ba osala pour bailler bandenge essence ko matela souté to ne mata mais ya lui disait ko matate alors c'est ainsi na bike ministre de l'économie na obetelo maboko ya malembe félicitations continue ndenge on a parce que et là biso lingi na population de yangwana que la population soit protégée. Quand vous dites que non ba pompe essence et le matsango pompe essence ça ngabenga bon ba cambiste ba Kadhafi sont pas des fournisseurs ba fournisseurs na bango za banani madame est-ce que boye ba ke pompe neni carburant za ka produit local donc ndeko zo mona kwanga ndeko zo mona madesu to olo na awa ndeko moko carburant pesa bazo yango na mwanda te wana bangula wana bateka ba Kadhafi donc ba détaillant o bateka ba carburant mais nazo répéter carburant za produit local ça se produit ici donc il suffit seulement tout ça la politique à raffinage awa comme ça tu peux sa consommation locale awa et puis ce qui est tirali surplus et tirali net tout ça exportation wana pe ko benda ba devise mais carburant bazo zwango na RDC na mwanda bazu carburant ba Brit batindi yango ke poto et fani na poto tango izonga ka koto ekoti e komoteka ma dollar mais bozwa ki yango donc yana bi que vraiment ministre toujours surveiller yo continuer na lire wana to sentir moi qui si ce que dit c'est muke na kati na yo dans la partie nazaki na partie moko ya munene mboka na biso ezaki na histoire makasi
ezali PRP, Parti pour la Révolution du Peuple, ya Mosé Laurent Désiré Kabila. So continue na internet obeti PRP bomona ezalaki fondé par na Yemoko depuis 1961. Parti ngana kotaki yango parce que pour moi c'était mon leader. Mais tant que dans parti, je me retrouve dans un parti où ils allaient un peu marginalisé. C'est ce que je peux dire. Marginalisé dans quel sens? Majorité, c'est net ba batumso ça ba o babenga net ko kengela na ba série. Donc batumso za na kati bazoli bazoka bulambongo, bazoka bulaka ba poste, ba parti mususu ya libanda ezokenga net ba ngembo. Alors moi je jouais le ngembo là, j'ai refusé. Je dis niet. Na ko jouer ngembo te pour lui sur responsabilité qu'il était de la majorité. Il faut na s'affirmer les locaux jamais. Et d'ailleurs, quand on a fait qu'on a solani bande qu'on a vu nous soutenir bados ça va sabino que même quand j'étais là, je disais ce que je pense. Net Henri nani Thomas le nani le vient abiso le non Henri Thomas le conde le combe le vient abiso ya majorité ou le baga clair pour les ngala ba toujours que le lemoné za kabisiki za parce que yo so tourner question à répondre ndenge azo kanisa na bo moto na ye sans que se référer que non sous l'impulsion bien sous le patronage. Il te répond ndenge azo kanisa. Voilà, biso beni tout ça là qui ndengwana. So tuninga question na zana kata majorité, je te réponds ce que je pense qu'on a bien. Oui. Non. Mais bah on va poste bazola la bien. Tout na bango non. Mais oui, tout na bango. Ma sœur, vrai poste ezali o peuple la pesio. Ozo tambula kana bango sans garde du corps nasi. Mais ozo tambula bo il faut batinda basoda ba kengela wana 12 heures avant. Ndeko nanga. Ozo mbongo ya mutoki na yo zandenge moto na ko yiba mbongo. Moto a yibi $100,000 na moto a $10 na moto kini moko na naza à l'aise po moto a $10 au kende vila meli masanga yo moto a $100,000 bazo luka yo luka place o mela masanga olongo vile o mela masanga kuna vers na ozo banga bakanga pa ba biro ba soda. Donc voilà comme na lobi ke biso ta à l'aise tout soit na peuple lelo eko yiko pela nango moto nazo bango déjà ke ko pela nango moto to souhaiter ngo te biso lingi kimia ngana okimate dans un peuple. Emsunga na ngitika ba masebele na ndenge ya ndenge aéroport bien ndenge beach na ngitika ba masebele masa zwa kanwana tambula kende et puis surtout kokende parce que nous parlons ce que nous sentons et puis nous défendons le peuple réellement le peuple. Moi je ne dépends pas d'un parti politique même si on boyinga na parti politique no kwa adhérer na kwa adhérer nanga mais to yoka na tenga non parce que na ko défendre intérêt à peuple intérêt à parti. Il y a une différence entre parti politique na patrie. Moi je défends la patrie. En tout cas, la population a lundi maître à saisir à Tanine. Que Congo est biso nyonso Congo est héritage commun Congo est héritage moko ya mutu moko te Congo est biso nyonso na 1885 Congo ta bazako décider Congo tozalaki te na table ronde ta bazako décider makamba Congo ezalaki libanda Congo. C'est ainsi que Lumumba nous a dit que l'histoire à RDC comme na kati ya Congo. Donc nous les jeunes tozala bato toza susu adon to sa donner te na ba musique na linga musique ko ngako yoka ngomina linga ko sa donner plus na ngote na sa donner plus na makamba mboka nanga. C'est ainsi que na za à l'aise ko répondre ba question nyonso. Voilà, donc on a dit que l'émission a été préparée à côté. Au bien, on a 17h, tu as lelo, tu as lelo, on a ici un papier, on a un papier, on a on a ici un autre, on a une question, on a répondre yo. Surtout quand tu as une question, on a répondre yo quand on a mutu, parce que naza mutu on a dit qu'on réfléchir kaka pour namboka. Donc ce que ça va avancer en tout cas, aux anonga mabe pamba. Voilà les gars on a pour nambo, et là on va retenir en Congo c'est abisonus. Diaspora, vous avez diaspora ou vous active. Je le sens déjà dans tant besoin de koyeba makambo ezole ka mais botika te muto ayebisa bino te ke obobima bokenda surtout ba changer ba nationalité o changer makila te o changer ka nationalité peut-être pour une raison moko songolo mais on a makila Congo na lobango vérité so ne lelo Israël les amakasi c'est parce qu'il y a plein des Israéliens na kati c'est parce que ba oba bima na Israël ba oba kenda libanda na Israël ba za ba américain mais ba garda origine juive na bango ba somalien origine juive tout le monde retourne à Israël. Bana posa Israël bino pesa ndenge moko do bobima Congo pona ba na bien bobima Congo pona ba raison na bino diverses bamso ba kotanga bamso ba kimi bamso ba kimaki pasi bamso ba kimaki balandaki bango ba kimi boke ko se retrouver kuna pose la bien au changer de nationalité. Je suis parmi les gens qui croient que par rapport il y a nationalité la RDC on peut aussi disposer de double nationalité triple nationalité même plusieurs. C'est le sang, c'est cette volonté d'appartenir au Congo. Il y a des autres liens na bino. Pas vos papiers. Papiers à papier, ce sont des démarches administratives. Ce sont des documents administratifs. Mais ce qui est important, c'est le sang congolais au Yozanango. C'est Yango Sali qui vous en a poussé à Congo. Boya to construit Congo. Oh ba kokangabino en tout cas, biloko wana ba victime pe fwazala, ba martyr pe fwazala. To bangate. Ko biso to tonga bango to na kina. So malamu to betir ba maboko. So mabe to lobi mabe, neti mikolo ko pesa bien te. Sen sana bango basali
premier ministre na basali après ba bosa biso ko no troisième dialogue na nani bosa dialogue bino moko bosolaka bino moko bosisa ngo peka bino moko ndengo nzemaki koyamba biso epa na yo epi korépondre na mituna na biso eza coin du courrier émission na biso ya boyebi mwanda moto ozalaki nango mpona kokabola na bino lelo na maître Lulu yango wana napesi merci ebele na bainternaute ya monde entier nde bolinga kolanda image ya Congo merci na bazalisi yango azalaki nsima ya caméra pourquoi pas na assistance na ye Dosta oyo nabengaka na portugais Dosta amesani déjà napesi ye mbote na bandeko nyonso balinga kolanda biso po bakisila biso makanisi Yvonne fala ko tuna ye boye maître azawana soki mituna oyo nga na tuni te ozaki na besoin ya kozwa réponse nango obengi maître opesa yo eyano nango soit tokomeli pe biso tokozonga pe mbala sima pona kotuna mituna oyo bino bokobakisela biso na idée oyo topandi lelo na émission na pesi merci na bato nyonso balandi grande merci papa José pourquoi pas na Flori photo au mobile ya Marie-Jeanne Mombong na Londres merci na Ange Ngolu tokutani mbala sima baza sir na makambo bazo bapesa lokuta te eza ba vérité kokongana te kokongana te ezaka site moko image ya Congo point epai ya la patronne babi la patronne Yvonne